kotala papa chéri aza motu moko aza motu ya parole ayebi kozala na bato aza reconnaissant na bato so ayebi ke yo travaillaka oza respect ozalaka na ye ozala na ye aomona ndenge akodecevoir yo te ntango bato baosala ntango bato bazolinga ezala kaka biso bazoboya ye mosusu bato mosu cour de grand pas prese esali neti mpasi azomona ke bato wana basali ye rien bato wana bazala na ye na bamoma mpe ebele ozomona azomona sikoyo nde voilà azomona neti ya kosala yango te donc ngai tellement nalingaka ndule to namona yeke te vaut nakende mpe mosusu le marquis kuna nayebi ke faire eza idéologie ya le padre Bill Clinton jdt bango nano epuis biso omoni ke namonaki yango bongo ezala quand même bien structuré parce que eza nano na bakolo idéologie bino mpe boza boye kotia poids comprendre nga na bolaki yango bongo on a tiré ba master pe ba continuer donc faire solliciteur avant les marqués salama ouais donc avant bina ba combat les marqués déjà bété au lycée ouais ezaki na bronchant pas maman Jackie Watunda que je salue d'accord ouais bété nga li solo na mona kango intéressant botala chez t'as déjà fait c'est un bosseur amuto alingi ndule na mona que te za ida bien ouais on nga na tiré ba master qui les marquis. Donc, parmi la première répétition, les marquis aux ala. Première répétition, premier concert. Bon, moi, je suis les marquis. Tant que moi, des autres, on a Kima. Et comme il les marquis, il a tiré les marquis. Les marquis, c'est qui leader, non, les marquis leader a quitté. Les marquis, tu as trois administrateurs minés. Donc, fait Régis était Bill. Régis était Bill. Après Bango, ils allaient biso tout, mais dans la répétition, ils allaient mis japonais. Et on a joué notre rôle artistique. Japonais. Mais sauf que période où le roi marquis a eu un accident. Vous voyez, il faut qu'il ait kiné. Déjà, on a sa volonté à ma casse, on a une répétition, mais sous le monde qui a un fort métier. On comprend, il y a un accident, mais on est sûr que Bazar est déterminé. Même les remarquis, Bazar est déterminé. Il y a un flatté qui peut gagner mon inquiété. Mais après, quand il y a ordre, il y a passé. Donc on dirait que tu as une tête qui a pour diriger, qui peut passer. Soirée spéciale Saint-Valentin, vendredi 14 février 2025 à partir de 20h. Buffet à volonté et musique live avec le groupe Par rapport. Restaurant chez Franck Poutou, l'entrée seule 25 €, en couple 40 €, 68 rue Émile Zola, 95 870 Beson. Restaurant Franck Poutou, restaurant FM. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo koma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano nde oza na guerre. Non! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé. Sikopo koma gitoko. Pozo malokwa mineur. Pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula. Awa. Salon bozo mona oyo. Salon FM. Boya ebele se rendez-vous bo comprendre. Donc awa gitoko ba okanga suki, ba osala manzaka, ba osala basil, ba osala modèle nyonso. Oh modèle au monde pas rien tango alinga kwe na podium ezao. Donc deux fois te. Awa précisément na Katsa France. Salon oyo boya so outi partout. Même le 15 février, tango concert à Wera na Grand Arena, batu nyonso ba yo sa suki ne awa. Batu bo outa ba par-ci par-là. Bo su sa mutute. Côté moroza na bezo kutanite tango fandi ba piona te ya romela. Ba piona livre zo tanga. Ba pesio bena makamunyo so si rendez-vous. Numéro ya ngwane bimi. Adresse ya ngwane bimi. Sankara de Kuta. Ba sala ka batu ndenge nini. Osco!
Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na balubele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so mo ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pona tika biloko na nga pona confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Ela nyo zo na kokoma poto kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya omonanga boyete ngana sana mutu datindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Azelinga mikanwe, tamboyo, malobina kobonga te, tamboyo. Wapio wapio Wapio, olapanda yoloba, okotika ngate. Olapanda yoloba, okotika ngate. Nalelie, zamboyo. Nalelie, zamboyo. Bakongole balelie, zamboyo. Ba-Africain balelie, zamboyo. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Et quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations pour vous informer. Et puis c'est mon devoir de vous informer toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne OEP Sarabino, d'information dans temps réel. Voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous, lui c'est un artiste, musicien, talentueux, reconnu aussi partout dans le monde. Et puis pour nous, on a liboso. Attends, on reconnaître. Lui s'appelle Joe Lokis. Il vient en direct de la Hollande. Namboka Bajaela Lili. Donc, Tourousoulane, Namboka ba Lizi Lyonzo. Tourousoulane, Namboka ba Pasteur Jocelyn. Yana Kimou. Donc voilà. Là déjà, Paul Mamba Papa Social au Talabiso. Namosika. Donc voilà, bah, Djadé la perle, Yamvoulou Kamba Voulouzi, Barolanda Biso Namosika. Donc voilà. Baramito Enge, Chikito Papa Paradis, Restaurant Paradis Secret, Diri Pierre et Marie Curie à Comme la Ville. Donc restaurant qui tourne Lingolia à Paris, ok. Na Diri Pierre et Marie Curie à Comme la Ville, chez Chikito Papa Paradis. Débat, oh, bah, bien moutagatif. Solo lango lelo dans on a évité Bernadette moi c'est qu'on a payé peu bambote là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole n'a mangé à grâce quasi
o sala nde bo landa biso la musique bo mona biso bonzenga bo eza la grâce nae soko fongola biso déjà na yambela bino déjà invité nanga que je tiens à dire bonjour et bonsoir Diolokis. Bonjour Pichankoumou, ACPL en direct de Paris, donc il y a plaisir à tout. Bonjour. Ah oui, ouais, biso pesali biso bien talaka mboka musique outi Hollande ti oye ou honorer vraiment invitation à biso, ça li biso pe plaisir il y a trop. Mais sinon santé en forme ndé on monikara donc makasi ali nzamba pesi makasi donc voilà. Et par rapport aussi à la situation actuelle où ils ont les cas na ngambu ya mboka na biso na est kuna question en cause ani par rapport pays dans la guerre. En tout cas ils a pas si pour na biso tout mais nazo pesara makasi na FARDC na bandeko baza na Goma tous na bango ensemble tous na musika mais nous sommes ensemble, donc nous sommes des cœurs avec vous. Donc, Nzamba pesa makasi tolonga bitumba. Ah oui, voilà. Surtout, étant que patriote, congolais à solo, na musika, to compatir na bino, lisapi, moko izoki, zoto mobimbe oyoga passe, ndeto oyoga passe, bandeko na biso ya est. Nzamba pesa kimia, bakonza mboka, tolingi kimia na mboka, tolingi makile tangate, non à la guerre. Que la paix, vive la paix à est de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Malgré cela, il faut empêcher Bissoté par rapport au tout solo là. Parce que la vie continue. C'est ça. Des balles fort, bas soutenir, bas faible. Bissot ba et toi non attaquer to soutenir. Attends le sambo, na ba message et au ça là bien voilà. Merci beaucoup Diolokis. Batebele batalio lelo na Image Pro TV. Na yebi que toza déjà na chanson na biso eza déjà sur YouTube, single na yo ou tali aussi la biso jour J. Ouais. Ndé makambo. To solo lango mais j'aimerais bien to meka moi ozonga moi mukie par rapport pe et ça n'a pas si au bêta partout les cas balizo là bas makambo yo mais na Image Pro TV tam souper le long taliboso ta la biso Diolokis oya na poto na nenini. Bon on a eu na fin 2001 avec Wenge BCBG Bercy to betango na fin 2001 avant tout en 2002 oui. Oya que ton kémicien ya BCBG pour non yeba on s'y rappeler bah y a quand des équipes ouais bah PPU voilà na bah mission pena au bah équipe na Wenge BCBG donc bien peu ça là si mais moi différent de PPU c'est Wenge BCBG toujours il y avait cours des grands ouais biso ba PPU voilà les mots fallait ouais bino avec ba PPU sauf on s'est rappelé ba Dolin ouais Moutakatif Moutakatif Jimmy Monda Kilimanjaro Didi Kalombo ouais. Voilà Tonton Makoso voilà vous avez belé pour une fois qu'on qui est polémique mais peuple na badinga tout okutana ki na volcan Apis Abigail voilà Abigail Chargo Bic Rouge Rabi Paul en tout cas toi qui belé mais bino nyo sona belé bozonga tindeni utikala ebelé non mais tozonga te parce que papa chéri non tozonga te parce que zala qui cours de gré zonga nano biso tous là tozonga après mais après tant cours de gré zongi ba problème bimi ya ba visa ba nini que 5 ans visa au pesa maté tout ça. On ça là et le quoi. Est-ce que c'est vrai papa chéri bin Adam ndo ça no botika ndeta ngate bino bozonga Congo? Et ça surtout tika la tête poto vana na poto mais to tika la po le wala to ça l'antitero alinga ki to participer dans l'album wana poto zonga avec impact mususu moni to zonga ke to yemba ki na disque voilà. Calcul est avec bongo mais l'on propose des disposes voilà. Tu ça la bino ndeni ke boya ki bino nyonso voyage comme bamsu bazonga bamsu batika la pour mon agité tamsu ke ba mon bino moins utile na kata Wenge BCBG izaki ndeni ça les bino ndeni en soi quoi
par rapport que boyebe que tu es dans mouvement tozonga na mouvement. Si bon. Côté sous tozo ki on ndengwana mais après tu as raisonné que t'es ezaki idée bien pour tozonga vraiment bien avec impact to bonga masusu bien. Donc biso to banda ko bonga makaka. To banda ko bonga ma to koma ki va prêt et ozonga kin vous sélectionnez bien to kangisa ki pe belé makambo kota ki pe belé mais souci comment il a votre chance ko empreinte na album. Bon. Pour qui s'impacte en vraiment. Oui. Mais voilà. Ici m'batté. Ouais. Donc nous avons des qui tout tika là. Mais vous avez une relation bien en cours des grands. Pourquoi vous avez une opinion de Luka, vous avez belé et comment vous avez fiki pour bengala. Mikolo akende, matika belé de l'uba jeune. C'est lui on est dans quand des millions de répétition. Dans mouvement on a musicien. Dans mouvement tout ça là bien. Mais moni fan ou public azana ndenge na ya moni la rapé mouvement ba tu soupe ba ndako mona que mais pourquoi pas presse à intégrer bino ba titulaire au comprendre pour changer wana ba tu soupe ba ndako mona la bon mais pour le mouvement zala que oui tout ça la sous pressé tout ça to kutaki batu lobi pe bon comme ba titulaire na idéologie mouvement la ki bon parce que beaucoup ti batu tu écoutes qui batu malembe tout ça na patience c'est ça normal so na groupe mais et comment qui peut moi bendana na poto ke batu balinka ka biso peto yimba pour ba moni batu asika to akipe na vitesse mususu énergie nouvelle énergie na biso na ba bande qu'on a besoin coup de gants tout ça qui vraiment un problème ti tout ça qui n'a pas problème ti mais moi ba problème c'est en raté sous mutumo comme il balé mais dans l'ensemble vraiment peinture bande au tabino pe à l'aise bon à l'aise c'est trop dire parce que moi la musique mututu à Rwanda quoi ça ko ça yemba mais tant boye wana ezana batu msuba ça wana ba yemba banze mona disque a opé maté on comprend des signes oui pour aider que ya yemba kiango mais ce que yo pe em susu batu bazana besoin yo yemba mais ce que woni problème ça rasko wana boye na boule que boye yemba mais em su repango mona em su boye mbi vraiment ndenge bolinga kite boye mbi em su 200 moko bozo mpe na souci que toi mais tout ça la mingi mais et aussi encore patience bon il y a un peu pas si pour na biso oui mais toi qui na choisi bah ça ça nous tester et dans la moto moi qui n'a recruté bino ayi na bino to boya ka moto mpena ndenge na après ba sali mon sac to ya moto na moto ya ka na tourna ya sali test wa ayi ya nitinga na ya ka pe après baninge belé OK oui nga ya ka pe après baninge belé na kutaki déjà baninga so bakota ki voilà moto na moto ya ka na ndenge yo kuta mutakatif te mutakatif to ene to landani nga na ye pa ye avant nga na ya dolin pa ya ki déjà dolin yundi azalaki déjà Didi Kalombo azalaki déjà na makoso azalaki bayankewe bayaki do to landani mais nga na kutaki bango quand même parce que tant na ye na mona bango ba répéter na tour pipiu na moni ba bazalaki na baninga mususu pe ba ke bele mususu ba tikala na kin mususu ba sati you are for only ma kutai no batu si kutai bango bazakoko kutai bazakoko na orchestre na kutai ba te bele o bazape mususu ba tikala ki tanto yaki ba tikala ki ba ka ko test ne na voka nani Suka ngole la kala mungonga nani ngasu na yaki na yembaki masuwa terroriste enlevé pe mananga o kidnappé pe mananga o tikinga na kata koma Zema Blaise Boula ouais Zema Blaise Boula ta afo wa doye mbaka kas o ko ndé ni pour la région tu le qui c'est mbalé te papa vous me makamone ni quoi musala non musala pisha musala na Monica Hollande be sa biso transfert au ya Paris na Paris na Monica total wala papa chira ça la tonné ni Roger Mel va prendre digital na pe wa mbote avant papa chira yo kanga na yiki na rep en tout cas mutali boswa abende nga pembeni yo kanga zaki titinal campone grand cadre wana ya da chef chef zaki Alain Pela tutu kaluchi titina azalaki déjà Singa côté na moi place mon bureau
bureau moko mpe presse aza wana trop abi nanga afona yoka mpo babetenga lisolo noyembaka boyembaka bien akapela nabeti akapela moko asepeli nango abi nanga bo mpo nanga en tout cas c'est bon déjà mais ce que tozela prise aya parce que nzembo wana yembaki yango ntango prise ayaki prise mpe ntango ayeba bato ebele baosala bateste mais mingi vime banda kosimba pe te après prise motu moko asoni na litoi ke garçon moko aza wayembaka bien Jolo Kiss ti bato basala teste mais ya monani te nga vale nanga na nsima na melani otala bato basala bateste prise abeli nga na micro ke balobi garçon moko ayaki ya Jolo Kiss boyeboye na ye donc il prise abi nanga bobetele n'importe quel rythme c'est l'improvisation babeti na c'est l'improvisation prise akatimba moko habité c'est bon déjà zungi le son non encore aucun de bilingue va désolé c'est bon déjà na imbeka mukie prise habité c'est bon déjà après ba yo beta ce qu'on nzimbo oyo ya Masua pour ba yo kayo sko dans l'ensemble na style ya wenge Masua est terroriste enlevé pe mananga o kidnappé pe mananga o tikinga na katakoma Narcisse Beoko ya sundeni kala pe kala voilà Jolo Kiss et sali qui est au kota va confirmer au pays pipio voilà comme mais bon on répéter bien nous ensemble tout bien on doit répéter la première équipe de ensemble mais moni pipio bandaka rep bon ngas ko na parmi bato ba ipi na chance wana bon msusu rep bandaki cours de grand temps ekota mona msusu du gouvernement abenga na mikona ya koyemba na yembi pe na cours de grand donc ba chance wana trop ouais parce que moni pipio pe ezaki de la structure nango ba yebi ke nzembo intel yo ndia oyemba dolen nani bonga na est-ce qu'on t'a sika fo banda kokota na classement na G voilà ozomona parce que nazalaki na chance wana ke msusu tant cours de gré koto mona di gouvernement so benga e ba nzembo bon kota na micro to yemba voilà on profiter pe ozokoto sama ma biloko no voilà mais lelo pe botika na poto comment otala mope lelo na musika nini okanisaka to regretaka regret na koza nini na wenge BCBG regret ça que en tout cas souci ezalaki ke naimba na balbum na balbum pour babiloko nanga na ndo travailler na baki sur un jour atika ba frère ezalaki kotika wana na ba disque vraiment ndenge bandeko mosusu batika ezalaka wana parce que tobandaka déjà prise déjà ayokaki nzembo na nga mpo ngai dolin shiki to biso tofai totya banzembo na ntitero tobandaka deya korepete yango mpe na cours de grand na biso toyokisango mpe prise pa yoki apresaki banzembo moni wana eyaki sikoyo souci mais contre te ekoyaki bake nano après biso mpe toyembi biso na ntitero te bo regret eza wana lelo oyo soki tokoloba bino nde boshoka papa chéri non otikaka bino te biso toshoka ye te bo eza ke peut-être biso tobanda kozela toyoka oyo mouvement ezokanisa mpona biso me tozwango mpe te ozomona ke po biso toya bato bayaki na biso do biso todirijaka te fo bato mpe babengisa su biso nde toyaki na poto bovandi lisusu bayebisa bino ke te biso tomoni boye bosala boye mais oyo esalamaki te voilà donc tomoni sikoyo lokola donc ndini toza abandonné bon todébrouille vie toza mibali l'essentiel basalaki oyo pas bien mouvement esalaki mpo kolongola bino mpe baya na bino na poto donc balingaki biso mpe quand même mais elokokuna tuna mpe kaka ouais mari tozenga toleka na biso ngo mais sinon ndeti ndebo wana omoni esala papa chéri ndeni bato bazalaki fidèle na ye babundi babitumba ekomi na moment mo bato bafan bakomo déclarer ki abenga na bango papa chéri azalaka ndenge nini na moment wana série wana ble baoexige ke benga na mikolo bakoli bakende tona mposa nouvelle génération ouais bon mpona ngai komona boye pe peut-être banda kosepela nango te na sens ke moni
kota la papa chéri aza mutu moko aza muta parole aza yebi kozala na bato aza reconnaissant na bato so ayebi ke yo travaillaka oza respect ozalaka na ye ozala na ye aomona ndenge akodecevoir yo te donc ntango bato baosala ntango bato bazolinga ezala kaka biso bazoboya ye mosusu bato mosusu coup de grand pas prese esali neti mpasi azomona ke bato wana basali rien bato wana bazala na ye na bamoma mpe ebele ozomona azomona sikoyo nde voilà azomona neti ya kosala yango te mpo aza bien na bato yango malgré biso mpe toye bato mpe balingi biso mais ezalaki facile te mpo na ye azoyeba te wana bozalaki mpe na aime bato baolakisa bino tala metomene bana mike voilà bato balingi changement mais ye mpe aza na ndenge azomonela groupe na ye azotala mpe amesani na bato voilà akoka yango te esalami okozala babonne relation na papa chéri nde toyoba déjà aza na date na kobeta na main le 31 mai na théâtre du gymnase Maribel. Ouais, wana netinga toyaka soutenir prise pour wana président na biso ba numéro na si prise tout ça bien c'est normal prise aza munute ko soye lelo lobi wana téléphone aza zo gérer mouvement aza na famille aza mambebele mais relation intacte Tosola ngona London Diesola je salue oui aibi mambo agence assure des frais ben na kuluba boy lelo ufandi dia na poto o sala pe makambo ebele après wana kotika la no déjà awa o bosala ki groupe na bino mo ba pipi youth na ebité o sala groupe na mona bo clip papé ça bon ça single wanted ibima ki to beta pe bandule ba province toujours lango pe makambo ne da ki leader te leader là il fait oui baby leader oui vous allez groupe de leader à la télé te leader te ya mo leader ni komaka Binda. Mais tout ça là qui bien en tout cas. Je vais répéter ça là qui. Tout ça qui tonton Makoso a dit ça va répétition parce que tant que tu la BCBG, ce qui ba chef bazate, ba Lempela, ba Titina, ba Kaluji bazate, la PPU, ba tiki neti na ba PPU tonton Makoso. Tonton Makoso. Ce qui ba chef likolo bazate, ba ngotu. lié à cause la programme nzembo bassiste na biso biso pe to bagité bon to ki na structure wana boye ora mutasi biso ba chanter bi ka neza na palpite kota master comme mon aneti yende to bokela yo ka to bi ka tonton ka idéologie continue a comme nzembo boye yango wana to boye tonton ka Boni ne panta binokati. Bon, ko panta la kunte ngai nde na kindaki le marquis. Nani otiki banini la tikaki ba yo le marquis c'est like tele ngai nde na kindaki le marquis parce que je na kutanaki na ferré et je salue cher de poule le padre abitela ngama masolo ba idée na ye sana ngo bakosala msuta babili banana banzembo ba idée na ye na mona kiango esalaki bien avec un gars comme prêt à contacter nga bon na ki idée ngo bien na sens que ndengo lobika tato ki na ba master to travailler bien mais comment on senga peut structurer comment le président ou kingani mais to ko sala ngote parce que qui master les kaki trop donc nga is tellement na nga ndule to na mona ki ti vaut mieux na kende même sous les marquis kuna na yebi ke faire eza idéologie les padres Bill Clinton ici d'été de bango et puis biso monique na monique en bongo exala quand même bien structuré parce que ils ont na ba colo idéologie bino pe boza boye ko tia poa
comprendre nga na boulé qui bon voilà on a tiré ba master peut ba continuer donc faire solliciter avant les marqués salama ouais donc avant bina ba combat les marqués déjà bété au ouais ça qui na bronchant pas maman Jackie Watunda qui je sali ouais bété nga li solo non qui est intéressant botala chez t'as déjà fait c'est un bosseur amuto alingi ndule na mona qui était ça ida bien ouais ya on ngana tiré ba master qui les marqués. Donc, parmi la première répétition, les marqués aux ala. Première répétition, premier concert. C'est l'anda qui bon, on a mon père qui les marqués. Tant à mon que moi, des autres on a okima et commis pena les marqués, na tika les marqués. Avant de côté qui leader non. Non, les marqués leader a quitté. Les marqués tout là qui na trois administrateurs minene nan. Donc fait régie de Tébil. Régis était Bill. Après Bango, ils allaient biso tout, mais dans la répétition, ils allaient mingi japonais. Japonais. Alors jouer notre rôle artistique. Japonais. Japonais. Ouais. Les marqués. Ouais. Vrai mouvement. Vrai mouvement. Ouais. Et pendant avant. Ni pendant les marqués, des vrais aux alarmes. Ni bon les marqués. Bon, ça la organisation avec ma casté. Moni organisation za nyonso. Organisation et niko lobake nani za nani. Et le quoi est important. Société ou orchestre. Donc nani za nani. Yo za nani, ya za nani. Et le quoi on a suki ezate za moi passe pour bokende loin. Pour nanga na mona ka eloko wana ezanga na les marqués ça parce que na sala remarque mutu nyonso ya rep era lingi le rep so balbi 16h mutu so ya 17h 18h 19h on ba bilo ko anezo laksa déjà que avenir ya ezati ngala mona ke bongo ke ezati bozora producteur les marqués oui ba producteur ba ndo ya trop album wana ya miracle ezalaki je crois monsieur Simon et ba concert à liboso wana ezalaki ba ya zone non début à concept noto boile disque de sili qui à salle de production ya qui vraiment avant makambo banda 10 disque wana concert na le betami amoni moto wana premier ndule sentir ay solo na bango ba administrateur tout ça pour l'air balba faire rigolage des nuances et balé le embo abimi a teka le pont ne pour les marquis mais azaki pe na souci makasi les marquis nga ndo mona ngo faire avec un souci makasi même Bill ba ina souci au mon vraiment que toi on vendre boy il donnait toujours des conseils il parlait toujours de la musique ah faut tout ça la boy faut boy donc mon bâtiment ba qui vraiment déterminé financièrement na bande ko que so esenga bim satambo on est à poche azo bimisa pour un mouvement ça ba tout mais ozo mon que faire pendant ça ando bimisa ouais so esengi peke bon moko boy te ya bimisi nan OK si à ça abanda ça la ngopé donc azali déterminé parce que ça musala na aibi laisser musala yango voilà bon ya Jackie pe azalaki il est pas lingai mouvement makasi mais sauf que période wana le roi marquis a eu un accident faut que le kiné peut convalescer déjà on doit sa volonté makasi pour on doit y avoir répétition mususu au monde qui a en formité on comprend pour eu un accident mais on est sûr que bazali déterminé même le roi marquis bazali déterminé et on est flatté qui penga na mona ekete loko yo mais après quand ordre des qui moi passe donc on dirait toi il y a ma tête musuba là qui on a pour na diriger bango ya qui peut passer on a esprit wenge donc on ba tout suba là qui on a ça fait ma passe ça na bango na ndule bazala qui peut batande ngona selon yo esprit wenge lobela roni Kevin Pomba otala biso merci pour l'assistance selon nga esprit wenge ça que donc mitikate muta mone la haute voilà muta mone la haute muta le kon esprit donc ça wenge voilà nyango mais débat ba ke mutu mo bâtiment batia pa ke ba même noir là pour y penser les marques et d'ailleurs solo bon on a la preuve mais je crois ils a solo mais marqué ça qui na bitumba pour déranger un peu batoi oui ils a qui na bitumba vraiment il a qui na bitumba makasi
tala musique na biso ndenge ekendaka tati lelo soki ozotala osala analyse eza na bato mosusu vraiment balingaka mpe te bato mosusu baya tomona yango ti lelo ataka mpona le marki te tomona yango te ngai atalaka bemission tu natalaka yo nasalaka yele mo baanalyse omona ke eza na bato mosusu balingaka koyoka mpe te ka mutu boye balobela mutu boye biso ekendaka bongo nakende le marki ezalaki na bitumba mpo ezalaki nano na batalent ya danger ozomona donc bazomona ke bato oyo soki bakei mosusu ekoki mpe kochange makambo kombo ya les marquis apesa ngo je crois JDT oui déjà les rois marquis eza kombo na ye peut-être tobenaki les rois marquis kombo ya JDT bamarquis na ntango dictionnaire mo baza baroza roi bato mo bazala na roi oui bon soit bato bapesa roi neti formation blo mo bongo si on a bosana te na maîtrise yango te mais omoni ya jaki atanga balivre trop leo na moni atelo mona tati azomofinga na kolo lugona donc moi même d'après ton donc moi ni bazara ba roi mange ba no mimo ba fromage donc ba blo mo ya bongo natanga bena comment on est appelé ça il faut en idée que j'ai été mon lopé après botal album Miracle et ça là succès donc album on a habité sur ba Jean Ondeni et là Jean on a habité tout le monde ba Dembo ba Bill Clinton ba Serge Mabiala si ba Minish paix à son âme Mich Bazo Akenda tika biso très tôt tu as une pour ça mitapine on a base on a comme bassiste Gémérose à l'air attiré la pondération dans intercabino to boya bandila mo dans les marquis Gémérose qui ne bandelier ngata on a yé ngaza roi chanter la liboso après Gémérose je crois Bivara Gémérose Bivara c'est les îles c'est le pas d'ailleurs que mi c'est toi qui a avocat t'es musicien vraiment les marquis on doit répéter pédabidon si musicien vraiment dans les marquis c'était le premier concert au monde Gémérose ngai Célésino Bivara il va chanter les marquis va bango ma bialo kuta za la guité ya bandinga ti za la guité dans les marquis bandi za la guité on bien là qui après on a juste au beti kutu concert MSP ami balé on bien là qui après ndé et comme na tanga ba vocal va chanson il ne doit chanter au tia ba chanson de poani pour voir na wingi muzika mendo merde te bongai bona imité mengala santa ki ba banda ko linganga 3 marqué Ferré Bill ta JDT non normalement ngala ngana tsa penzembo ndenge basola kinanga ko ba mona ki volonté na sala kinanga na linga ki mouvement na sala ki avant mais sauf kende na ebisaki ko ngai tango studio lingi banda ngana longo ngaso landi be omona na yego yimba na iluka makambo tango JDT tikali président na moleki nzela tango banda ngala longwaki ndi marquis yango zwaki chanson ota vokate on ngala longwaki longa siko ponani kaska mam na ebisio na muneke oya rap boy oya yeboy mo ngala ko ka désordre te ndenge nanga nga za moi mutu na ebisaki ona oya airboy comprendre nga za bon musique au vétère il a chiffonné de alors de moi yo lingo on va répéter simba musique za chiffonné te musique a chiffonné zali so tale musique ndenge zo kende te musique za chiffonné te bo ezala borke so ebisio ba obeta 19h ba obanda pe 19h tozo mona ngo 19h 20h mais ça peut d'abord que sur la 19h babandi inendi matin donc mi c'est tout bazan ndenge mokote donc c'est tout pesa ndenge mokote yo mona ngwa parce qu'on va différent nga ordre tout le lo va faire tout mona ngwa respect au mona ngwa nani ba ça mona ngwa badaju abita bongo arbeta 18h tu 20h abeta 18h tu 20h comme ça oui
baza ba musicien di biso baza batu na ndenge na bino moko kati ba musicien yo ka oluka ba datu kasi na tu musicien o bani makambo mo banga yo ina pe yo expliquer nga yo na ndenge na bino moko orchestre ba musicien bon c'est là il fallait pas utobeta ba ndula ya ba 20h 23h vous comprenez faire pas beta ndule mo to beta et bandi avant et s'il avant ndule na suka beta na Paris kasi musique fait ça bongo comprenez ndule fait ça bongo ça tende ça là bosso a bokomi 21h conseil bandi 2h30 3h mutu la mutu yaki na hernie comprenez ba musique wana eza sous na sens te moni peut-être kala ba normal ba musicien ba voyou ba venturier mais lelo to comprendre que te musicien ça mutu net mutu nyonso wana za musala so ebisi mutu 10h ou 10h siko ekomi bongo yango po moni ba musicien ebele lelo ba komi na difficulté ba musicien mingi o ba ndo ki na musique kaka msusu alangwe na ye azoya kaka ndengo wana ba komi na difficulté pe ba musicien mingi ndengo wana po ba ozo ka musique net akala voilà. Ah, ok. Mais na kota là par rapport à l'album ya Miracle, ba vocal ni ya baya autant msuyo po sepelaka nango na koyoka. Bon, na sepela mingi na vocal générose. Générose. Bivarai. Générose ça la vocal ne na mémoire bien. Ngande belu que c'est bien la mutu on te va trop na c'est pas en tout cas la vocal générose ma bien lopé générose ma bien c'est les inopé bête la vocal bien bah en tout cas bango tout album wana vraiment ils ont loko longo la te ba nzimbo ça bien ba vocaux ça bien ba guitare ça bien mais c'est tout générique wana Macintosh chapeau somme tiens quoi di somme somme voilà air moti lelo so la vandi so na zero lemba air mona tiamona somme yi japonais générique wana dégâts battement dégâts et ayo ça là il marqué pas mais yo ki na JDT te mission JDT te ngala kende na ngamo là kene na ngamo mais tangu sikoyo ba na zone pour na kene province nga oza sérieux na oza trop Léman Lyon o tamboli pe wa mboke lele libanda Belgique Allemagne na kima libanda na yaka ata ba rap ya le marqué na ndako na libanda na dernière minute wana ya omuti na ba yaki pour na utaka musiko ye avant ba doit na Paris na ba yete désordre comprenez ya omoni ngasi ko tona songi na Paris tango bila ke ki fera ke so siège branchant nga fréquentateur branchant ba Guy Boston to zalaka isolo sko ye ona ke non mouvement fait continuer le rôle JDT aza fa kumbela ba faire nga peto ya kutana le roi Marquis wana nga bi bon to banda c'est le moment to kende ya mutu yako sala iluka makambu so mona iluka makambu mole kenzela ya ngosko na yotsa ba print vraiment iluka makambu na bi ba o irataki kuna sofia bon j'aime rose abandero ya ka tant que petit na ye to azala ki vraiment parce que moi to saki de ensemble na les marqués ça to sala ki continuité les marqués au continuer mais ce que j'ai été à Tikali la trois administrateurs le roi bazate ya Tikali président donc l'idée comprendre ce qu'on dit ezalaki donc a recruter quitté roi Marquis donc ndeka to uteki na orchestre est-ce que y a Tikali yemoko mutali boso na biso Tikali kisko bongo ale tebeta eluka makambo voilà na eluka makambo bato bayoka pe belle voix ngo et c'est pe ça ba neli monduka otala biso Bernadette Masengo la blanche non pas parce qu'elle est belle même s'il y a pas d'électricité elle peut aussi éclairer pourquoi pas venir na biso Willy Moucheni code mondial lobo pe sarabaka tarate yena papa na biso Gilles Alingeti IGF Misala les grands crocodiles au Kangabango grand crocodile Gilles Alingeti Moussala okenda toujours liboso papa to ana pour ça changement
na mboka évolution ekota to boyi moyibi to boyi maboko milai na mboka Congo Kinshasa ndenge edi son excellence le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa kosala elongo na papa na biso Daniel Bumba Gouva ba jeune to lingi bino pe bolinga mboka ekosala biso bien Kinshasa na biso minde pela sécurité kimia to boyi kuluna to boyi moyibi voilà eluka makambo nataki solo nga amour nyoko linga lelo yo olobaki nanga tolingana lelo ekomi ya koboyana mena kokate jote memesana se kozela ba jete moya lokuta ata naleli na motema na bolingo yanke azali te yo nde suka ya bisanga kinwani na koluka alidef se chacho mbala diamae jipe fumu zamani opepe ya nzela memina kutana na yo si aventure comprendre solo wana mama avoka bilembo wana tu yaki voilà yo mo ouais nga créer chibida hôtel dumbu ande quoi aya pesote dumbu abede lote ti apesanga te chibida soki pe na senga ki apesa ko pesa po mutunanga to za mais nga moko déjà nga na komaka na créer on y a tapé kita net pe dumbu a créer ka komaka ouais na li marqué pesa pe bon je crois oui oui je crois oui on dirait fait la salagité ta la pesa na ça yo ka chibida nga na lukao chibida photo solo là ils ont bien mingi mutu ye moka loba makambu tu vois et puis ça la peut bien ba témoignage bezala do témoigner si mais na salagité mais na bi que dumbu a pesa oui ça c'est vrai mais va savoir mon toi nga peso apesa ngenge sala bien mais sauf que nazana na ebele ona mpe na bimicité tu vois OK on a komaka nga kuna sepela rapé ko yembelo ko muta pesinga et ça va bien parce que eza mayelo e uti libanda omoni yo za na oya yo o wana ezalaka bien parce que eza o ndenge yo pensa kité o ezalaki kati na yo te mayele mususu yo yembi yango esalaka bien ouais nga sepelaka kutu mutu apesanga solo vocal ou diembo esalaka bien après vocal wana oleki après nayembaki nazali nano mwana Maria na la vie faut kanisa motema moto ezoki Natasha nakomi na suka wa Corne Juma bibi watunda pati mubenga na lili bolingo na memeli yo bouquet de fleurs vanda pa moke na ndako yo kanisa tango eleka Lucien Mwangela les champions de Londres oh Didi Suka mimvwama na katakini ba vocal moko ya kilo ekanga evanda musala kaka tato yaki siko na moleki nzela nde natia nzema mobimba na moleki nzela toyemba na biso moleki nzela natia signe de vie donc so tali na moleki nzela signe de vie mona olongola ngai na libele ya mama avant l'âge yosilisanga mposa koloba je t'aime na monoko basanza pe bamvula na banzaki okozonga obrizenga motema na susi ya pamba po nini oke na yo yoza motema ya mama fiston Bowel yotiki bebe Newton kolela sala yozonga comprendre voilà ce que tu as dit na chacho wana déta beneko tango wana somme mais les marqués ont tika ngo kale roi ki na kini yo kenda te lo nyango kabula bino mabwa te kabula te toza bien mais nga nazalaki na nga na projet wana te ya nakende kin boye te nga nazaka pe na vision na nga moko nga nazalaki ti tozalaki nga na ebe ke bo après awa na obanda siko carrière na nga vision na nga ya jolo kis neti ba oyo na bandi siko comprendre donc boule la pe mo mutu makasi on pe zalaki na nga depuis nga mutu makasi te mais moni nga za ndeko ami oyo tobandi bandule
donc so atangeli bato nanga to bani nango bandule donc ngala za neti ami ya tutukaluji bato banga bani na bandule mboshili pasa pati bass kore kitatina ozomona Al Pacino Bulantulo pe sona Signora de Patra vous comprenez donc ngala za mbiaka mambo mais vie ça bakendaka nango bongo mais ngala za toujours na vision nanga. J'espère so remarquer au monde nazara trop te ba weekend bandule la trop parce que nazara na vision na ngamoko boy nazana mingi oyo na linga ko bimisa tu vois na linga te ekako yembi ka te ngalinga mingi kokolisa koyekola kobimisa na yekoli na bimisiti memanga presque memanga voilà kolinga okabela biso voango air nyonso te boza mwa mke réservé nde moya jaki asala biso mabe omona tama tozangi po bimisa bino kolinga bosa musique ondeni fo batia bambonga makasi toni po voango pe na yango nde na oyoka nzembo moko ya jaki lilita santi osentir pe na ya jaki pas sur le temps et concentration, c'est comme ça. Donc musique ezara mutu na mutu azalara na vision na musicien musupo na ye akobeta ka nepi concert lundi dimanche j'étais musicien mususu préférera emsu na année pas beti 2 fois 3 fois sauf que soki mbongo ndezali belé beta mais sinon vaut mieux ba tu peux ba yo ka rapport ça yoka ye ya komona ye eza mutu na mutu. Mais mingi souci ezala kaka okutana ba manager bien oyo moi ba moyens ali parce que vision na yo vraiment ekindi mais Julo qui chose qui peut na relation ya bien na frigo là ndolo bien mutabenga ko na les marquis mais tout le monde a frigo là ça l'album mais sans interdit tout le monde a intervention peut y avoir belé pourquoi pas na album faire ça la benga bato benga c'est comme si relation beba kinde okenda na ngambo agile était mon lopwe to non c'est pas question de relation tant muto osala eloko na ye osala ngona idée na ye na ndenge yazo penser comprendre de soit monique te wana benga msusu pisha oui c'est comme ça et ça rende ngwana ngala mission te na ko vanda boyena nazo landa musique te comprends parce que ngamo ko na kota studio na beti pe na yembi muto intéressant so muto kanisi na mbango moko boa benga bango asala album abengi te to moni pe susu asala dynastie abengisi banoko bandeko ouais ezaki benga na soutien on a son numéro T. Moi, écoute, non, tes problèmes, c'est comme vieux rendez-vous. Nga ça va mieux belé. On peut surtout bien en rater, mais tout ça un problème t. Vous comprenez hein? C'est un problème t. Même si vous bien en rater, mais sur beaucoup tani. Nga ça va artiste belé tout bien en rater, mais surtout kutani. On dit maté que tout bien en rater. Donc mon ma famille. Ah boni et belé. C'est belé. Depuis on a-t-il le nom beaucoup tanaté? Non. Mais ngala na kinda kutala conseil na Zénith. C'est la betra Zénith na Paris. Okinde nous le mutunios. Oui, yaki na mema ki moi batu ba mi tout na bango allemand ngabité. Fona kutala parce que leki nanga azubeta ona pe na yina kutala ye. Na kutala pe leki nanga Marc House. Marc House. Ouais, voilà. Les Kinanga, Tokoli, Betty Music, puis orchestre, mon corps. Orchestre, bon, orchestre, on a un dirigé à l'époque, Promise. Promise. On a pas fait la canto. Voilà. On a la côte qui est la Promise musique. Tant la bandi fait ma musique. Musique, ok. Ouais, bandeli, pour tout y bani ba famille, tu vois, Marc House, dans un des copains. Okay. On va quitter ndingi peut faire memi et ça a un plaisir habiter funaya dans ça na Zénith atteindre les cas qui bien voilà tout à l'heure album Dynastie intervention ba massa ba noko ba ki ba yemba ki ouais na taille Dynastie ça bien na c'est pas mingi na banzemba faire na Dynastie o c'est pas mingi na banzemba faire ouais que non wa salina bato ouais pourquoi analyse hein c'est pas mingi na banzembo ya faire na Dynastie za kitoko par rapport à oya sali te par rapport à oya baninga musupe batie ça nango bien menga c'est pas mingi na banzembo na yi banzembo ba soleil ataki nzembo soleil wanga ataki nzembo te bonga na Dynastie na yoki nyonso te mais na c'est pas mingi na banzembo à faire oza na Dynastie
classe. Ouais. Classe. Tout est ni regardé, on est à point de vue d'ailleurs. Serge Mabia la Baembe, Banzembo, Freddy Matete. Ça bien, mais. Tout le bani. Et à point de vue d'ailleurs. Mais là, Bakundul, la bino pena, on va voir. Surtout au talent, tout le monde a Mabia, là, on a Modogo. Il y a un chanteur des émistes, alors bon, ouais. Là, ça en a pour le voir, mais il y a des émistes, mais. Ça en a partout, il y a un peu première voix. Ouais, ah, il aura chanté la première mot, si, la première voix. La première voix, première voix, ça veut dire. Oui, la première voix, ça a un cœur. Oui. Ah. Vous rappelez, l'icolo, pena. Bon, vocal, ça dépend des premières voix qui ont un vocal. Vous comprenez? Chacun a la limite, avoir place à Komara, place au Rosuka. Il y a un autre laxi qui est tu vois? Oui, comment les collègues laxi qui est oyemba? Quand il y a un semi, laxi pété qui est tout à grand santé, non? Koyeba oyemba, ça koyemba bien. Comprenez? Oui, oyemba bien. Yango wanande koyemba bomoni kala bato bandoka sasuki mutazo ko mata ba makelele aza dashit non musique eza bongo te ko mata ko kita ko sala benyoso eza musique mais yemba kaka bien koyemba bien nde yango mutiza important faut yemba bien donc ko mata ko komi mais au charmete emso gangi tu vois c'est bien voilà on peut pas kita mais au kiti na yo mende opposé voix na yo eza na agressif eza na on sentiment mais au kiti na c'est mais koyemba c'est autre chose koyemba nga yo ka trop net ba vie na so ba loko kanza un grand chanteur bon nga yemba banze osuto kenda am so concert ba bengsinga koyemba ba non, il y a une voix, il y a 4 zati. La salle peut voir 4, c'est sa première voix. Non, on dit ça, la chose yo mobali kitoko molai mbinga. Loleso pene na nzoto constat beauté. Ah mamae. Vous comprenez? Mais sur la guide D. Yo mobali kitoko molai mbinga. Loleso pene na nzoto constant beauté sto na zona de na kitaka mama donc musique eza bongo ozo contrôler ndenge bozo yemba ozo luka place ozala sa okanga makara kinga na yemba kawa non musique faut ça la mayele donc okozalawa ba vona ba vocal nditi ya modogo vocal ni yo se pela non donc Jafra ko fait te modogo barambwa tene ba vocal ne matena yebiango asa ba vocal bien mais na sala ba parole na ya maîtrise vraiment ya ba vocal te ba maloba naninga vocal ne mo me maloba ekimanga toi lelo na mogina sale 20 évidemment na ba vrai vocal maloba vraiment na ngoti après imba bien imba bien attends bon bien logati bien alors ça va vocal bébé bien ouais attends moi non on a eu qu'on a la foi non on a eu le mot bruit on a eu qu'on a la foi là vocal bien vocal ni na bien alors na ba vocal ne mo bele ata maloba nyoso ti mais si azana ba vocal bele na kei na kozonga na ke kola na papa na ke koluka vie ambassadeur qui se mobembo ezali wate na kozonga na koya moi idée quoi le bango mais ati ça va vous caler non kai c'est moi tingata kali OK on a un esprit wana ti oui na bosser OK na yimba kana il faut yo kape baninga na koboya te masa moko boya zo yimba na bien koboya ega te so komo boya bongo ezalo ko komi ko banga comprendre ozo banga ko ndima mutu ça bien te so mda yimbi bien
Ok. Ouais, soit yembi bien. Oui, yembi bien. Ouais. Soit yembi bien. Lelo, vous appelez mon quoi, il y a ancien, il y a Wenge BCBG, ou Tepo dans la matanga, Kobumisa, mon quoi, Bino, au Kutaka EP, na Kata Mouvement, la BCBG. Un Syrian, dans un non chef d'orchestre, c'était. Si. Le gars qui n'a pas tigé, biso pe ascendant, c'est gars mignon maniata. Na musika, kuta la jeune frère, bobana na carrière, pe, tant sous. Oyo kuta, mon api, moussalana, okolo banini. Est-ce que vous avez pu na matanga? Vous avez na Belgique? Si. Nazaraki, wana. Et ça passe si, moni, c'est tant tu as un orchestre, ceux qui ba Alain Pela, Bazate, ba Kalouji, ba Moutou, y est pendant dirigé sur la pipi. Ok. Ouais, Nazar on a souvenir moko et c'est que ça nga jour moko na rep na côte singa na oyi a côte singa côte oyi pour na déclarer que na oyi mbati on va déclarer ngala zo mbati c'est gars na bon ça lo qui se pas yemba côte so to baninze mo to yemba refrain parce que ngala besoin de l'improvisation moko bwana vocal na ndi yo so na yembi batu ba beta maboko. Ce qu'on est au yimba ker esili ngasko olena zela ya pesa passage ngasko na senga yima passage ya kosenga na una kati brum bima abina bima na bima ah na sai ni oh do yom to relaxa na place na robeta passage bien c'est ça ingai do a hotel sanga ke ya ebinzembo wana ngana zo yekola ngo ya beta rango déjà do ya yebaki place ni na robeta passage ponga na kota mais ngasko na dévancer au boira sengi passage akatika pan bon yo bimana no po donc yo to no relaxa na place na robeta passage voilà ayo mutu mo asala ba blague trop mo ga imitara ba comédien mon a imité voix ya Mbata Siala Sudiata parce que moi te c'est game maniata ayina ba comédie na ça la bien aki mutu moko bien voilà ma trop apprécié des cas biso ouais c'est que un au revoir ouais tout le monde zambaza na pour ba monisco papa chéri avec ni la boîte ba tout tu vas publier ma vidéo dans YouTube, c'est comme si t'es pas cause à la congolais ça pas c'est biso congolais comme la ndam tutina c'est bien nzamba bengi mais la vie continue comprendre la vie continue voilà zandingona tous abatu matange yaka mais la vie continue faut tout vivre parce que sur internet tout le monde t'as couffé comprendre mais vie fait continuer c'est ça. C'est comme si tu as une guerre, le lot. Voilà, tu vas couper une gomme. Il faut pas qu'il y ait des moussala. Il faut tout ça la pénition. On comprend. La vie continue. Et ça va être qu'il faut pénaliser tout. On a un tombeau là, on a un salaire. Donc, bah, ma sous tout tika un peu que soulever ma banalité. Pour le but que papa chéri ne se gars couper en liaté. Pour nous donner tam soupa en liat. Nous donner mon tam soupa mais la maille. Pas si on y a ça qui n'a ngou ya ça nango. Batum sou basa nango te. Comme on y a ça qui n'a été la dernière minute. Voilà. Voilà, qui c'est puis Weranton déjà dans la Mbangé na concert ce 15 février à Robert Arène à Grand Paris. Kalaté ouais, ils allaient bien date là au salle yebi au batoupe ba yebi parce que billetterie tisiko isa ouvert donc oui ça va tomber déjà ba billet là-bas mais tant qu'artiste na évité on ba kulu tu na so wenge faut to souhaiter que ça la bien quoi ça bien ba o ba ça na pour ça ko ya va soutenir ye bon tout ça tout le bani oui tout le bani ou bani ko soutenir kulu tu na biso de la forêt va soutenir ye voilà non lingami to ya kasina jour J parce que ça mon code déjà single ou déjà la plateforme il y a téléchargement ou ils a payé motif ou yo longue musique pour na ko ya pour na cadre ya promotion nango ils ont se déroulé ndenge nini dans la chaîne na yo ouais jour J écoute déjà la plateforme et tout hein et quel clip ils ont clippé pourquoi pas audio bon ils ont pas stratégie hein de tout ça là qui est audio clip psycho
pour préparer un et ça là donc non c'est vraiment na ba au balinga bonne musique taper Jolokis YouTube na ba téléchargement tout donc nzembo nanga yo bozela qui eza déjà signe de jour J pardon jour J boyo kang vrai chant pesa biso biloko ko ba fan na yo batu balila ba komaka ba poso yo ko c'est comme si ozo nga sima trop on a trop enfermé je sais pas Jolokis voix oh batu na posa ba savoir na matoi na bango bomba ngo pourquoi pas obimisi la biso ba monta super album te comme yo kenda kanoto yo ki on monta msuta imbele mbala mo bon c'est par rapport à ba moyen comprendre nous ni nzembo usala nzembo yo moko mto koma kiango ou arranger ou yembi tu vois donc usali boulot ya bate belé voilà yango moni kene malembe ngam na komi ba nzembo ngam na yemba ngapi na lingi ezala bo zo participer na côté tout mais et obima nango ya ndeti clip to gozi la on kanka pour clip pesa ba blomo ba manière op booster ga itindi ka oui bon clip je crois dans un mois ouais tout ça l'effort vraiment tout aussi ça clip hein dieso la bazar na botia ba mettre dans la pâte ndeko na op artiste les lo chigi do mutagatif ba ba musicien lo ba na ngoki sinjora a changer comme patron relatif ouais ba médecin peut baza Paul Mwamba papa social voilà Paul Mwamba donc so pe no na posa studio makamba financier ngo Paul Mwamba papa social désolé pas ça nzembo hein désolé suka nzembo on est dans l'album moto l'album désolé alors non c'est ouais ba Patrick Malouavengi Global Express pe Malouavengi Global Express papa Pia Wenze musika na bakini Makili Kinga Julie Kinga ouais JP Fumu donc Marambouza déjà prêt on a besoin de soutien à Bino Junior Tchatcho Pai en direct de Lyon tous on a besoin de soutien MBCP Diego Milito pour va demander yo kango mais ba ba kité ala pena frère na petit frère na yo vraiment si papa maman ko na sola kina pour na projet na ngai boy azana aussi la kana tinda musique kwa cha voix ba bo ye ba bios ko ba différent à voix oui ça Diego Pende takalata yo pena Diego ya Saratola ouais c'est la ndé ngana comme après na tindela e nini na kini ye pacha ayemba acha puis moi idée pour y faire mutaba idée guitare voix ndiye ba liga musique na mona yo ka Diego pena lata yo ko liga moyele on a eu ce mutu la mutazara na moi ndinga monela makambo c'est important on a aussi santé et voilà qui m'est allé silence mosa pour que on mona ramusa ka kimia Jolokis ka vine ba doit comprendre ngote bambo ke belé les lois dans Hollande Hollande ndena vanda si go ko o pe no Paris en comment en Hollande comment on kuna ouais ba donner on t'a auto pété pe beauté sengi donner ma sengi. Ah oui, mais le beau t'as atteint une idée, n'a-t-il beaucoup ça a été le roman sur les anciens, puis moi le roman, c'est beaucoup les colis, t'as compris. Bah, idée en ça la kanango, mais c'est un moment temps bossant bah idée c'est un mot mutu moko motivé bah ninga mingi, ça a toujours bon ouais. Beau solo la main, c'est un mot quoi télé mi vraiment. Aïe vers bah ninga, zomona. Mais au sala mana nga sola ngo trop na ba master photo sala bo tout sala yo so po président sala te do président sala c'est que tu as so ba pa dia to ne ko la ngo ko ma ko suina o sang si ba master na o sala studio mo ko sala bien papa paradis ko sala ngo pe parce que ya ça déjà businessman businessman a ebi makamba ça ma bête nga bula nga ya emsu na album na ebisa ki payer juste okutana ki siki to na ebisa nga bula ça tout se retrouver biso tout na nzemo moko lobi pito betela on peut ndule mon bébé moi idée moi ndengo voilà
Ah oui, mais na ebité nini oko empengle pena makasi na balandi biso yo po ebika TVP za ngonga et puis ngana olinga to kabonanga na voix no ponga na posa mingi koyoka et ça la plaisir pe na ba nyonso ba Holanda biso Douglas Abanga na Nigeria tala ka biso balobi Mamina Kalume depuis London City bambote na yo bozo pesa bokabwani to zaka wana Karim Bekam depuis l'Allemagne na petio bambote ebele Kraker Bakata dans la journalité, je répète encore, JM Boda. Et puis, bana, il y a Senazer, Namboka Bagaringi Zulu, Torozala Kuna. Donc voilà, maman, il y a Ebenezer Fallon, Torozala déjà, Namboka Nayo Kuna, na Reims, Torozala Namboka Wana. Donc voilà, Kalamingité, Toroya Kuna. Na artiste musicien, merci moi, pour na anniversaire, il y a Bébé Nabiso. Ebenezer, donc, a fêté déjà une année, il y a Reims, Torozala wana. Ouais, bon, na koloba, en tout cas, na vendre na coulisse na travailler, siko yo kalaming te album est comme Preso Bima, jour J za na bo consommer. Kaji. Pour la jour J, na ebike bo bazo yo kango ba Holanda déjà ba lelo ezali jour sengo yo sangisi bato. Oya minene kwelinga wa journée lelo mimisana miso ya bato linga kanga yo sheria motima mena leli yo komisinga mwaso yo ya moto ata respect oya minene kwelinga wa nzambe monisa mpe basusu mikolo na bango likunya esilango nzambe moto na chance. Bon, on est à une partie on jour J. Jour J vraiment donc. Et à Moulaï beaucoup de YouTube. Donc la base donc en intégralité. À côté de YouTube, Betty et là Jolo Kiss jour J. Jour J. Donc on a déjà au plus c'est ça en audio. Donc bah mourir la bonne musique beau consommer vraiment massivement na yoga qui na landa qui y a souka la chanson donc pena banzela donc beau kota nango et puis kalaming était là biso ko za déjà clippé si clippé nazo c'est là ka papi chokumu le king na yembeli na nzembo nanga yembeli papi king papi chokumu na Bruxelles na luka to si sama solo tout mamba clip ba Lorraine Kandolo ba Gradine Mbiye Betty Kimpwene ba Zidane Fikula na Londres Congo 10 Zidane Fikula ouais Mbo Munanga Lipasa na Liège donc Miso Mangai Hakim Bianchi Liège Christian Bianchi ba Kiki Christelle le pétrolier à Congo Brazza Claudia Sassou donc JP Fumo solo yango pisha kimu yeyo ubaki mona ngana yi wana donc voilà merci beaucoup na balandi biso donc na tata reine wana Cynthia donc tozala wana la marina donc ya bébé na biso Ebenezer et puis na maman na ye Fallon donc la donna donc voilà tozala wana na kati ya reine les 15 pour l'anniversaire ya mwana na biso Ebenezer Fallon Bitodi na pesio bambo tebele depuis Kinshasa donc les autres yambela kibino Jolo Kiss boyoki ba balinga ka mingi ba kende bo consommer nzembo na ye donc puis o ayeli o zo sala la promotion isa jour J donc merci na yo désolé London City na nyonso sala ka pour na bandeko na o ba frère na yo ba artiste nyonso comédien ba musicien désolé London City allais dire merci pour notre soutien Paris 20e et Chikalukau donc to pesio bambo te ba nyoso kasavu bungiringoto toza de guerre mabele kasavu bele Clarisse Panzo voilà Isaki abino wana Jolo Kiss na Pichankimu pour partager m'appelle ba sélection et ça la biso bien pour to améliorer toujours et pourquoi pas to vous allez gratter coper sambote na fire basket grâce na yende bo mona kalelo makasi odotia mettre dans la page pour na image prod et produire bino ba émission ya boé et surtout qualité à image et puis Guy Basket des continents donc Guy Basket et puis oh ya somba banzembo Jolo Kiss aza et au sala bien papa solution
koto pe na yo ki banzembo nzembo mo eza wana pe na banzela na yo Sango Basket Kennedy Tibiembi na pêche bambote ebele merci na yo Grâce Kazi o à tenir biso compagnie du début jusqu'à la fin réalisateur jeune Grâce Kazi et merci na Basse Gardino Mobimba et pourquoi pas na Kevin Pomba pour l'assistance donc soki nzamba zongite tokutani bongo na mbala sima ciao check ouais kitoko